Kaka Mwanansemi, le 19 décembre, tozelaki yango biso nyonso. Toyebi kaka fin du monde makambo ezokosila azokokende. Mais toyeboni makambo ya 5 oyo eleki kaka boye. Na minute oyo mbuta Mwanansemi kaka lemwaku mula batu tuto zokozela yo espoir ya suka bazokondima yo diaspora mobimba Congo mobimba bayebi ke yo kofrape kanambe wana kokende même akufi on s'en fout parce na Kinshasa wana baganga batanzania bakunda balundu mobimba bakunda na kati ya Kinshasa mpona pouvoir ya Kabila pouvoir eza na Kinshasa soko olongi Kinshasa nde olongi mais batu basoda ya Kabila na Kimpese Lukala Songololo na Kisantu 400 bakufi 400 bazolobela ngo te et puis na 400 la mingi barwande bakufi bazolobela ngo te alors na Kinshasa bakufaki 7 la première information tozala ngo sikoyo 7 bakufaki mais na 7 bakufaki oyo badepte ya Budiako bakufi mais bango bakufi 47 pour approcher mon procès koyeba mon faut approcher on neutraliser yango amoni be albiki non nous glissons tous ensemble na kopesa yo exemple moko yaya na parlement soko tuni batu Kaka Mwanansemi apesa batu mbote te. Pour neutraliser Kabila, il faut approcher. Yango a fallu tout approcher, mais aye komona ke Kabila aza mutu moko ako changer te. C'est ma approche a fallu ki. Akodima ko changer te. Alors faut se ko to employer et loko ya makati. Ba de belé bazo comprendre Kaka Mwanansemi te. Parce que makambo oyo Kaka Mwanansemi na mamuseza ya mulimo eza bumpevi yango na comprendre ngo te. Kaka Mwanansemi aza na mission ya kotombola peuple Congo na peuple Afrique mobimba. Na mission na ye eza na mutu moko oyo aye ko déranger. Alors aye ko kota pona nini? Lera moni mayele mabe oyo batuti baza nango approcher qui est pour neutraliser ye parce que batuti les bayi batie kanambe na pouvoir basali ba cérémonie belé mabe leri ya komona yango ya koberisa bana Congo ya kotumamikila bana Congo yango wana bike pona attaquer muto fona approcher ye feti jipe tumbami bazolobela ngote bazolobela ngote toza la fuite même que kanyama swaki kibota ntango fora zoyi kibota kutu bazolo baleso akufi to ebite tazali ngole mabonso no kwa kumfutu diaspora ya mvimba ekukinsasa beti tula vuvu kwa ngiyo le 19 décembre ya lutili kakima mosiko mula frappe vuvu ya buwale ya mvimba kwa nge Kaka Mwala mbote na bino nyonso bana ya Congo bisika oyo bozali kolanda ngai na mokona lelo yambona banda na kopesa ba mbote na ba nyonso bovandi na mboka na Amerika na Europa na Asia na Afrika na Oceanie bisika nyonso oyo bino bozwami ba mbote na bino lelo na liboso na bino po na ezali na mutu oyo nazali koyamba mokona lelo po na likambo oyo etali Mwanansemi mot d'ordre Mwanansemi oyo apesaki na peuple congolais ete to bengana ba Rwandais to tia bango libanda ya Congo vraiment ezalaki likambo moko batu mingi balobeli yango
tokolobela attaque oyo baye ko attaquer na sima ya mot d'ordre na ye oyo alobaki baye ko attaquer résidence na ye pe tokolobela makambo ebele toyoki na kati ya makambo oyo surtout esili koleka banda mbuta ne mona semi apesaki mot d'ordre na ye na yambi ndeko na biso oyo tobengi mbuta na biso azali na biso elongo oyo ako fungola biso masolo ndenge ezaleli oyo ezali koleka na kati ya Congo oyo eleki na kati ya Kimpese oyo ezali koleka sikoyo situation oyo ezali na kati na Congo yango na zana ndeko na biso oyo ye moko ako se présenter vraiment nazali koyamba ye yenge mbuta yenge mbuta bandeko bazali kolanda biso sikoyo na kati na www.masoloyasika.com bakosepela vraiment bayeba mbuta ozali nani ose présenter liboso ya baye bazali kolanda biso. Ngai kombo na ngai Duki Wakanda nazali sympathisant et membre ya bundu ya Congo pe ya bundu ya Mayala. Mbuta koyebisa biso différence nini ezali entre bundu ya Mayala na bundu ya Congo? Bundu ya Mayala ezali branche politique, ezali lokola kinzonzi politique, mais bundu ya Congo ezali spirituelle, religieuse. Place longi nkaka ne mwana nsemi azopesa malongi mission ya eleki ya koyekolisa biso Nzambe na biso. Mais bundu ya Mayala ezali branche politique oyo ezokokamba biso po tozala na mouvement politique to mekape kozwa part na contribution ya mboka. Ouais, bandeko mingi bazali komituna bazali koloba ete bundu est-ce que vraiment bundu ya Congo ezalaka kaka pona ba Congo to peza pona ba ekolo nyonso to na kati na Congo? Parce que bato belende bazo comprendre te bundu ya Congo ezana le logo moko esalami na Congo parce na Congo central parce que banakala ezalaka déjà bafungi mbangu le bazalaka ezalaka déjà mais lelo toyo ko bimisa ngo lisusu même la réa mbuto ezalaka toyo ko bimisa ngo makasi parce que toyo ko mona ekomi danger komi grave lere kaka ayo ko mona ke danger komi grave fois tele masikoyo yango moni bundu ezui en plaire makasi bundu ya Congo zo ba presse mais na bundu ya Congo bikolo nyonso ezali exemple représentant ya bundu ya Congo na Canada Monsieur Kabungu aza muluba représentant ya bundu ya Congo na Suède aza mungala na Allemagne aza mungala na Belgique tolaki na ndeko moko kuta azaki représentant kombo na na pesi wech aza mutetela. Donc bundu ya Congo eza ya bana ba Congolais nyonso batu nde bazo comprendre te parce que peuple Congo eza peuple oyo bauta na Israël oyo baibuta na baleka na Egypte bayati na mbaza Congo bazalaki na Angola bazalaki na Congo na biso epi bazalaki pe na Congo Brazza ti na kote ya Gabon mundelendele na eko ya ye akaboli mboka akabola mboka na tina akabola na tina poso toza toujours kintwadi toza toujours lisanga tokozala liboso parce que peuple Congo azali peuple oyo azali plus honnête et puis peuple oyo ayebi kimia et puis peuple oyo azala bonzambe ya bakoko ya Congo mais eza pona biso nyonso eza pona bangala eza pona baluba sona bipona baluba bangala parce que Kiswahili ezala monoko te Kiswahili ezali mélange ya langue ya ba bantu mais tozala babembe tozala banande baza babantu baza batu nyonso bakoko na biso bango te bautana ngo na mbaza Congo bakenda kokende mais bato ebele bazo comprendre nkaka ne mwanda nsemi te comprendre nanu te mais ye aye pona Congo central kaka te aye pe na Congo mobimba et puis pona Afrique mobimba yango moni akozala kombati pe aza déjà kombati makasi na ba Congolais kaka te même na mindele. Ok mbuta
Ouais, matondo mingi na bandi bazali kolanda biso vraiment ba duti o bazalaki nango na o etali bundu dia Congo soki ezalaka kaka pona ba Congo aussi ko talisa bango ete ezali uniquement pona ba Congo te ezali pona bana ya Congo nyonso tokota na mutuna na biso pardon ingeta ouais tokota na mutuna na biso o vraiment le sujet o to yeli vraiment mukona lelo ezali sujet oyo ya mot d'ordre ya ne mon ensemi apesa ki na peuple congolais alobi ete peuple congolais nyonso tout aloba Congo au Congolais tous les Rwandais babima na kati na mboka na biso mot d'ordre wana ezalaki mot d'ordre moko oyo vraiment e kamwisi bana ya Congo mingi to kamwe mbala moko ni mon ensemi ye mutu a proposaka Kabila 3 ans ya transition to kamwe mbala moko abimi a kopesa mot d'ordre wana ete bana Congo nyonso to bengana ba Rwandais babima frustration wana eutie wapi Mama yenge matondo bato bele bazo comprendre kaka mwana nsemite pase makambo oyo kaka mwana nsemite na mamuseza ya mulimo eza bumpevi yango bazo comprendre ngote kaka mwana semi azana mission ya kotombola peuple Congo na peuple Afrique mobimba na mission na ye eza na mutu moko oyo aye ko déranger ya kaka mwana semi azalaki na lera Mobutu pe amenasaki mais ezalaki eti lelo te akota na politiki te na Mobutu na lera Mobutu alors aye kokota mpona nini lera amoni mayele mabe oyo batuti baza nango approchaki ye mpo aneutralize ye parce batuti le batie Kanambe na pouvoir basali ba cérémonie ebele mabe leri ya ekomona yango ya koperisa bana Congo ya kotumamikila bana Congo yango wana bike pona atake mutu oyo fona approche pona ko approche mprosa koyeba mutu fo approche ye o neutraliser yango amoni be albike non nous glissons tous ensemble na kopesa yo exemple moko yaya na parlement soko tuni batu nkaka mwana nsemi apesaka batu mbote te batu mpo babanga kozwa mbote na ye mpona nini babangaka le mosusu bakoneutralize bango mpo bayebi ke aza puissant alors mpona koneutralize Kabila fo koapproche ye yango asalaki tout approche ye mais aye komona ke Kabila aza mutu moko akochange te c'est ma proche à faire qui akodima ko changer te alors faut se koto employé et loko ya makasi ya moni approche qui est pour na nengwana lera moni ke akomi na suka alingi Kabila alinga kota na eloko mususu ya makasi koleka ya moni alobi ke non et politique Kanambe taximan de Dar es Salaam dégage zonga na mboka na yo na Rwanda pour Rwanda eza ba Rwandais Congo eza ba Congolais ingeta mama oui muta outi koloba awa likambo oyo ne mwana nsemi apesaka batu mbote te me batu mingi baza po le susu komi tuna balobi ete ye ko aloba apesaka batu mbote te me tomonaki ye apesaki Tshisekedi mbote tomoni lisusu mukoloba akendaki kotala Kabila po proposer 3 ans ya transition apesaki lisusu Kabila c'est-à-dire occasion nini esalamaki ete aye ako apesaka batu mbote te apesa mbote mukolo wana epa ya Tshisekedi na epa ya Kabila bon paya Mbuta Tshisekedi d'abord ne mwana nsemi azana reste mingi na Mbuta Tshisekedi parce Mbuta Tshisekedi pe azalaki motinda mime azalaki na dikungu kaka moko parce ne mwana za makungu matatu hapa na ngo donc aza spirituel aza politique et puis aza spirituel politique donc aza 3 pouvoirs ezanaye donc même nani azalaki kaka politique ya pamba ozomona azalaki kaka politique ya politique ya pamba alors azalaki na spiritualité te azalaki na scientifique te po ne mwasi aza 3 aza scientifique politique et puis spirituel owana nga na bota ma scientifique po aza licencié en chimie mais na bonzambe pe ayebi science neti ya bonzambe
pe yango ye moko apesaka énergie bomonaki après mbote ya papa Tshisekedi vatisa kubaki malamu stina apesaki mbote wana epuis apesaki mpe mbote parce que aza kulutu epuis na poids politique oyo aza nango bon ya Kabila ezalaki na ordre ya rapprochement lera arapprochaki ye apesaki ye mbote epuis lera apesi mbote Kabila aza na bato na ye bandoki basoloka na ye basalaki bakisi bayemisaki mpe yeke keba na motu wana aye po aneutralize yo alors ekoma lokola mpo kunani awo kaka azoluka moya approche ti ekomi na suka amoni ke non soki abandi koluka ye kaka na malembe ndenge wana ti akosala badega koleka yango lelo abeleli Kanambe politi dégage eza mboka na yo te kivoyita azoboma telema bato mingi ye ide na ye ya koboma kongola azose retrouve te peuple toujours pasi tozo konyokwama yango eza ya kongo mobimba so tokenani ya bakongo ezali mawa mingi ya eza mawa na bakongo lelo na matadi meme bato po aluka musala azokokota kuru ya Kiswahili azokokota kuru ya kina Rwanda na matadi ngai moko naza na ndeko na nga na kimpese na silu na lukala azokosala lukala malongoli ba remplacer Rwandais epi bozoko mona mabele nde bazokoteka mabele ya bakongo sutu na bandundu Congo central biso te tozonyokwa makasi batondi kuna nyonso filtration wana pasi wana kanda wana aluki na bandenge nyonso approche ye po soki lelo approchaki ye aza mokonzi moko mpona Congo central akokoregle makamusu na ndenge malembe nanu e aplis soko approche ye ayebi ndenge nakoneutralize ye po to elimine ye tellement ezokowumela azokokende bazigizaki yango wana omoni lelo atomboki epi likambo atomboki makasi eza ya Nkadia Mpemba Mantezolo Nkadia Mpemba Mantezolo nzambi donc bakakokitula ngandu nge Mantezolo nzambi kakitula ngandu kumaza maluozi totukudia tokolia yo Mantezolo approche bango asombi Mantezolo a trahir secret mais akoki te pe akokoka te parce nkaka mwana nzemi aza ya nzambi aza wana aza ya nzambi bunzambi na biso eza na kati na ye asalaki tu approche Mantezolo asombi yango moni bamakambo nyonso lelo ebimi aye kocomprendre ke ndenge Mantezolo akomi kote na bango soki asali erreur aretarde alors bakongole bakokufa mais bakongo ekobeba bato bakokoma na pasi ebele yenge mama situation oyo ezali koleka na kati na Kinshasa kuna pe na Kipese mikolo sila ya koleka tomonaki j'espère soki na se trompe te ezalaki lundi to mardi ba police ya Kabila bakendaki koatake na résidence ya Nemona Nsemi mutuna ekozala pourquoi mutuna kozala wana ezali bandi ya parti ya Mantezolo mais mutuna kozala attaque wana police asalaki na résidence ya Nemona Nsemi asalaki yango nanu pourquoi et batu ipare batu bakufi combien pe Nemona Nsemi siko azali wapi OK na obana nanu pourquoi na bana liboso ndenge natalisi yo ke ya eza Mantezolo basombi ye na Kabila ake kolia na ndoki me ayebaki ndoki soki ozolia na ye zala na fourchette ya molai Mantezolo po soki biloko esili ya kolia yo lelo asomi Mantezolo nde mwana Nsemi kaka azali chef spirituel ya bunduli ya Congo epuis azali président suprême mpe ya bunduli ya Mayala ayebisi ye ke fo longwa ye aboyi kolongwa oli adémissionné kutu adémissionné na poste na ye ya nini ya vice président ye moko aboyi kolongwa asombaki déjà alors l'air bankengi bayoki yango ke Mantezolo aboyi koyokela ne mwana Nsemi yango bakendaki na babie na eza na Kimpesi bapanzi yango babuki biloko na ye na Kimpesi batungi ba chambre froide na ye oyo asombi na mbongo ya kidepute donc biloko tuni reziki ale
ye abengi alisi bachef na ye bakona ko bakolabora aza nango mikolo barwandais nde bayeti na kimpese oyo ndenge bomonaki wana epuis na kimpese bato bakufi na kimpese wana ezali bapasa bato bazokoleka na badepte oyo ya sika me bato baza deya initie oyo baza deya balandaka mateya bakotaka bazikwa bakufi te me bango balobi te basoda kuna bavende bakufaki ya koyiba bacivile na badepute mosu ya budia kongo me bato basoda ya kabila na kimpese lokala songololo na kisantu 400 bakufi 400 bazolobela yango te epuis na 400 la mingi barwandais bakufi bazolobela yango te alors na kisasa bakufaki 7 d'après information toza nango sikoyo 7 bakufaki me na 7 bakufaki oyo badepte ya budiako bakufi me bango bakufi 47 7 jipe etumbami bazolobela yango te bazolobela yango te tozata na fuiti meme ke kanyama azwaki libota nani tango fort azwaki libota kutu bazoloba le biso akufi toyebi te place azali tango fort wana azwaki kibota bakulu babuni yango moni lelo bazokokoka te bati lelo bazosala eloko te nde mwana nsemi aza na kishasa aza na ndako na ye na kimpeve mpe azokobima na ye ake asali bakursa ye azongi na ye sikoyo situation sikoyo eza ndenge nini situation sikoyo ezali bon modore tozozela bon baza na kati ya baza kuna bankenge baza na makapani kuna pa ya nkaka ne mwana nsemi bankenge baza kuna na bankesa baza na kati bato mosusu bazalaki na kati mpe bazalaki mo ebele ba 100 personnes babimisaki bango na kimpeve me kutu basoda bamonaki bango te baza deja libanda mpona sécurité na bana bazalaki kuna bato mosusu bayaka mpe mpo bazwa traitement bazwa mwa priere mpona mwa maladi elongwa bamosusu baisi mabe bazalaki mpe kuna bazongi babimi kuna etikalika bankenge na bankese bankenge batikali kuna bakesa bango baza kuna na kati ya lupango kuna pa ya longe me tozali koyoka baavion avion eza kokengela ndako ya Nemonda semi na likolo kuna avion kokengela ekosala nango eloko te yaya ekosala yango te po ye auti aza spirituel ozomona bamuta mosusu bazosenga kutu ke banegocie me mpo na ngai négociation ezala te mpo na ngai yango ndenge naloba boye napesa message na muta na nkaka nde mwana nsemi kaka nde mwana nsemi Mongole babonso no kwa kumputu diaspora ya mvimba yeku Kinshasa beti tulavuvu kwa ngiyo le 19 décembre ya lutidi kakima mosiko mula frappe vuvu ya buwale ya mvimba kwa nge kaka mwana nsemi nakoloba na Kikongo kwa ndikubayoka na lingala kaka mwana nsemi le 19 décembre tozelaki yango biso nyonso toyebi kaka fin du monde makambo ezokosila azokokende me toyeboni makambo ya 5 oyo eleki kaka boye na minute oyo mbuta mwana nsemi kaka lemvwaku mula batutu tozokozela yo espoir ya suka bazokondima yo diaspora mobimba Kongo mobimba bayebi ke yo kofrape kanambe wana kokende meme akufi osafu bande bazokufa na Goma bazokufa na Beni bazokufa na Kasai tokokufa tika tokomi lokola ba esclave tukidi mwiti nginya za sili no bafini kaka ta tokufi tokoloba susu nini ne mwana nsemi vuvu ya mvimba kwa nge vraiment ezosala biso pasi vie ekomi malere bajene ba 45 bajene ba 50 na ndako bapara na bango me bato bazokutaka Rwanda bazokoya kosala na babanke ya minene bakongole biso tozokosouffrir espoir na biso mpo na yo ne mwana nsemi kaka mula lomaki mpeve basimbi bakuiza kakwenda taximen ya Dar es Salaam kakwenda vraiment
Ouais, Mbuta, olobi likambo ya ko frapper déclaration pe ani mon ase mais lobaki ya ko frapper siko frappe ngo ekozala ekoleka na lolenge nini yaya ezali mama molimo ezali ngai te ezali nkaka ezali pe yo te ezali bakulu ezali nzambe yemoko azopesa totala kaka mais espoir eza na biso ke espoir soki eza moto akokolibere Congo eza kaka nde mwana nzemi bazokoka te baza 2000 metre bazokoka te ndelesi bayaki deja babeti masasi akufi bazomona mpe ndako nete eyipare ndako bazokomona te banga babomeli ya departage bazomona ndako te bazomona mai kaka tozala bandeko baza basoda na Congo bakongo basoda baza wana bazosala baremise reprise ya bapolice bamosusu bazobanda baminui bamosusu ti bafendeze bamosusu bazolala wana basoda baza na kote ya cimetière bamosusu baza na sako mosusu baza kote ya okapi mais tomonaki mpe lisusu présence ya MONUSCO mais MONUSCO aza nani MONUSCO parti mo bazali MONUSCO kuna pa kokende te MONUSCO okende te so akende fo bapesa ye autorisation akende akende te kanyama akimi mbangu kuna akimi mbangu kuna emoko amoni bilungi na ye akimi bazokende mpona nini aza na munduki te aza na eloko te kinzambi kaka mais tomoni mandat d'arrêt oyo basali contre ye mais basali mandat d'arrêt bakende kokanga ye soki bosali mandat d'arrêt bokende kokanga moto wana tokotala tozala biso toza na espoir toyebi force ya nzambe oyo aza nango wana eza bonzambe na biso eza bonzambe na biso so bokei ata papa kokokango te oyo banani barien wana ya bonzambe na biso ya Congo oyo tozalaka nango tokango Egypte Israel na nde tokana na mbanza Congo mama omoni bato ebele bayebi te Congo na biso mbanza Congo ndenge ezalaka bato balanda baenseignement mbanza Congo ezalaka mboka monene baportugais bayaka na mbanza Congo bakutaka mbanza Congo eleki Lisbonne tozalaka na mbongo banotere bazalaka ezalaka bien structuré ezalaka kitoko bango baye kopanza mbanza Congo toki na makambo nyonso makambo bele somona na banganga bazalaka bankita bazalaka komo ya mama kita vita tika bankita eza bato bamonaka ba professeur wango bankita nde balinga bakita vita bandona yangi bamama bazakuswani bazalaka komo ya ndoki ndobolanga ndoki koma ndoki na balangi na biso ya Congo eza te eza na filoso mosusu mundele moto adiabolize kwa sorcellerie biso ndoki azalaka te na mbaza Congo na ta wana bandoki ezalaka basava yango soko omoni na bakongo ti na bandundu eza na bafamille bakoma bandoki bakindoki baza bafamille oyo bazalaka bato baza kosala babibende azwi cuivre atiango na mo atui malakita atie na moto ekomi cuivre bato beko bandoki basava bacréateur ezomona tozalaka bien tozalaka na bonzambe na biso bayelaki biso religion oyo ezalaki arme edétruire yango moni ezongi sikoyo wana eza bonzambe ya bokoko na biso we Mbuta tomoni mwana nsemi asengi ete tobengana barwandais nyonso libanda kasi eza na bandeko oyo bazali poursuivre bazali continuer dialogue oyo ya Senko bazali continuer dialoguer na Kabila po ete bazwa baprimature mpona yo okoloba boni na likambo wana oyo etali Senko ingita yaya mpona Senko wana yaya eza nango futeis eza eloko moko te d'abord Kabila arespectaka eloko te kanambe wana epuis bato baza wana baposhi eza ebele yango kuna ngena lobake bapropozaki Tshisekedi avali wana ye apropozaki mwana na ye Félix est très bien formé et puis il est dur mais Kabila alingi ye te pour aider que aza mwana Kisasa aza na popularité et puis aza congolais à 100%. Mais problème eza wana bazoko yokana na bango te bakomona kati esuki ya rassemblement na bango prevane KTB Katoto asali interview
azo confirmer que bacha 3 candidats et pourtant Tshisekedi tata na ye atikaki azala wana yango na bakatebeka toto yo katebeka toto yo ozali ami propre ya Tshisekedi ozoloba na interview na TV5 ke on peut proposer 3 et pourtant la call lui fa zalaka moko bino bokopesa lui quand même fera que nommé mais au moins une contradiction mais c'est katibeka toto parole na yo olobi na TV5 ozo cracher na mémoire ya camarade na yo Tshisekedi wa mulamba eloko sali wala mais c'est katibeka toto ezalaka te ba respectaka parole ya mowe mais en général nyonso wana ezala ngo sangisa ezokolakisa lango ke bino tu wana bozala bakari na na sami Kongo yango nazopesa conseil na bato ya MLC IDPS bozala na nsima ne mwanda nsimi soki barwande bakei tokosolola na ndenge na biso tokobungisa mboka na ndenge na biso mama problème ne mwanda nsimi eza souffrance ba congolais eza souffrance ba congolais Congo na ndenge za wana na conscience la décentralisation eza wana gouverneur la province fois na autorité na ye neti zobeka tata donc Jacques Mbadu na ba Congo zoma donc mamingi Jacques Mbadu na 2015 na anniversaire ya indépendance azoko bakino ba réhabiliter centre agricole ya Nkundi na Luozi ne pa ya Kabila azosenga merci azazoma yende fois salango parce que constitution batuboyi recette ya province 100% 60 kokenda na bibliothèque la province 40 kokende na capitale mais bango bakokanga ngute soki Jacques azwi mbongo zo abengi azala besoin 10 millions jamais tabengi barwande babengi Rubwera bengi ndenge moko kaka mayaya na ndeko na biso oyo ya Mukongo azala Kinshasa wana André Kimbuta Kisasa ekomi salité banzinzi typhoïde partout André Kimbuta mais quelque part mwana bato mwana ngani akanaka na mbongo akozwa mbongo boye kuna matata bingi yaka na mbongo akosala ndenge nini baza na pouvoir te yango ata Félix batie na pouvoir wana soki aza mayele te akozali na pouvoir moko te bakomanipuler bango kaka ye parce que bibiti na bango ezali bavanda kaka na pouvoir parce que mpona Kabila pouvoir eza servi pouvoir mpona ye eza servi mais azosala erreur na ye akovanda na ye bien akobeta mitendo na ye akobeta mitendo na ye ake na ye akobeta mitendo molande baza gentil bakopesa ye 1000 ganino bakopesa ye bambala lia baza très gentil bakopesa ye mwamba asalaka bamapa kuna liaka akofana de bien ke akufa eza mpona ya servi il va donner toute sa vie il est prêt à tout pour atikala kaka na pouvoir alors aza mutu bakokosolola na ye te ozomona bakosolola na ye te bakosala badialogue wana te fo tobenga na ye kaka oyo tu bazosala wana eloko moko te katebeka toto yaka na nsima ya nde mwana nsemi ata Moïse Katumbi boya na nsima nde mwana nsemi tokobenga na barwande wana nyonso apres tokosolola tokosala nini mpona mboka na biso tokosala nini mpona on souffre ya bato mosu azozanga $5 mpo azwa traitement mutu mosu afali 3 jours alete me mboka na biso eza na mbongo ebele barwande bazotonga usine ya traitement ya colton baza ata na graine moko ya colton babeli na bango te colton oso ya Congo usine wana ekoemploye 2000 travailleurs me mbuta na kati yo te outi kotanga nkombo ya Katumbi aya na nsima ya ne mwana nsemi me Katumbi soki totali origine na ye aza zambien juif mpe mwasi na ye aza rwandaise Katumbi personnellement yango aza mpenza na problème mingi te ye moko monsieur Katumbi c'est un garçon bien personnellement nga nasepelaka na ye bien mais lisumu na ye ezali Karine mwasi na ye rwandaise wana on peut pas voir un président et la première dame est rwandaise
ça c'est nous fait baiser au cul. Jamais. Tout le monde a mon côté, les sous-mounes, soka lingaza la président aboya nanu mwana mwasi wana kizambe na ye wana kutungala zotu pa wana te pona nga mais rwandaise wana aza nièce ya Kagame azali nièce ya Museveni na Kagame baza wana doctorat na maboko ba Rwanda c'est ça baya bangodo sa sibane mwana nsemi to soutenir ye to bengana kanambe oyo to kosala bien na mbuka na biko la milliardaire mais l'air ndeko na musozo ko kuna zo souffrir et vous savez qu'on a passé. Mais Moutaza congolais, Ataza milliardaire, Ataza Ouyibanaye, Akosala bien, Congo la madame. Ce sont les bien-être des Congolais, Bazala bien. Tokosila, Yaya, Tokosila, photo téléma, Tokosila. Nabukivu kuna kutu batuzibazili kosila déjà. Naba Congo batibasili sabiso. Nakasai batibasili sabiso, Tokosila. Mbuta na nenga uchi koloba likambu ya Andre Kimbuta uchi koloba likambu ya ba politiciens la baka ba politiciens surtout ya Congo selon mot d'ordre ene mona semi Kabila aza Rwandais mais bango nyo surtout wana est-ce que ba yebi ce qui na comprendre bien que ba yebi na bango ke Kabila aza Rwandais pourquoi pas bazwaka makasi wana ya koloba to pe ya ko sangana bango surtout ba bengana ye mama eza liwa bazoko banga liwa na boloko na pouvoir ya Kabila wana bapesa bango mot d'ordre koloba jamais likambo ki Rwanda ya Kabila ya Kanambe koloba pe jamais likambo ya baoccupant bazana kati ya pouvoir soko lingi kolia soko biko sala pa babomio ou bien oke boloko pona kokima biloko wana manjwa ba utala babuna bango yango bazoko kende mais bele bango no so bayebi bayebi ke mwana mobali wana tala ninga yana babocha mbula bayina babocha mbula lelo akene ko komande batulokola bakatebe katoto mais ça soni akuta katebe katoto za millionnaire tata wana za mbongo na yana mutuke batata na bango yango wana batelema akoboma kosilisa te te kosukisa ye akokima batelema kokende kosangana na ye eza eloko moko te tolingi ye te ayebi tolingi ye te ata apesi congolais nyonso $10,000 tokolia mbongo tokozwa tokolinga ye kaka te parce qu'il a tué nos frères, il a tué nos sœurs sont violées de jour en jour et ce qu'on la passe et ça la batu bazoko la terre partout bazali na Amérique mais États-Unis ba Londres partout bazoko la terre ba Australie pona souci ya muka na biso na Rwanda oyo na Rwanda oyo azonga na muka na Rwanda si azue belé ko ki azwa akeni nango et ko atrice ngote Congo est riche partout mabilo ko muso za la ba Congo za la ba ndundu na ko to simba ngote mama akende batwala babanga na bango ba Andre Nguti ba yebi bazoko banga po eza lokola mafia soko tina mafia soko meiko bima eza soti liwa na yo loko bima sute ni mabuzo na bango yango zomona bazoka na bafrange diongo atala nini eloko te bakanga moyo nani ndeko na biso ndio mindungala po alobi kaka ke le pays est occupé jusqu'au sommet de l'état alobaki yango to moni ndenge passer Coutinho Fernando waza ndeko na soma nianga ndenge bakendaki na ye na boloko mpona kaka alobeli mpona mboka na ye donc baza prêt à tout mpona pouvoir na bango bacommanditaire bazali na basous-traitant bazali oyo baza kosala mosala wana bongo sikoyo ne mwana semina oyo ntoto alobi aza koriske bakanga ye te mpona moni basali deja mandat d'arrêt ya soki conduction bakaka ya nkaka te bakoko na ngai pe ya bonzambe bakokoka te bakoko négocier ndenge bandeko bazo négocier mais ngai na boyi na ngai négociation kaka frappé beta ko négocier na bango te beta bango benga bakuru nzambe na sa tinda basimbi baya beta bango ndenge yaki na 59 ba vivre yango bakokoka te mama bakokoka eloko moko te ya zara bonzambe soki bakoka mbelisi bakangaki te bakele kota kuna oyo biloko bazomona kuna beti mona bimangu bya ngitukulu beti mona bakimba zo na mama benga bandeko baza basoda na kisasa benga bafai bakoyebisa yo mama ni bazomona kuna bakokoka te
Ok, Mbuta. Ouais, matondo mingi, Mbuta. Tokomi presque na suka ya masolo na biso mot de la fin nini oza nango mpe aide nini oyo diaspora akoki kopesa na situation oyo toza nango. Pour le moment diaspora mobimba aide tokoki kopesa eza mobilisation nayebi bato ebele baza kointerprete pa makambo azakende koluka mbongo akende te mbongo te aza na besoin mbongo wana te aza na souci ya bato ya mboka alingi okabola mboka te bozo comprendre yango bien te mboka wana enana eza na décentralisation basali bakaboli baprovince mike engwaki province oza presque autonome mais autonomie na province eza te soki oke na mwanda na boma na douane barwande na barwande na matadi na parlons plus soki oke na partout bango na bango meme na Kinshasa wana baofida badi partout bango Congolais aza na place moko te occupation eza partout bolanda nanu wana te tokosolola nsima na explike bien ke approchaki Kabila mpona aneutraliser spirituellement parce na Kinshasa wana banganga batanzanie bakunda banundu lindunda mobimba bakunda na kati ya Kinshasa mpona pouvoir ya Kabila po pouvoir eza na Kinshasa soki olongi Kinshasa nde olongi mais akomi na suka parce na Kinshasa bato tu balingi bango ye te na bato ya PPRD wana tana bawese balobaka mi baza na choix kosala te sila mikotisa kuna na mutamu soki abili mpe twa bakati etingo bayebi bamende wana bayebi bavandaka bazomona me pourkui mboka boye na sia mitema me napesi bino courage mende o nani bobima kuna bosoutenir nde mwana nsemi tobengana rwande wana na bandeko na biso oyo nyonso ya diaspora eloko na kosenga mobilisation yango na profite kopesa merci de bandeko nyonso tomoni merci na bino euti baza baya kaka ti kuna bakombata ti bankesa baza na kati kuna bazofelicite bino bazotala bavideo na bino ndenge bozo koloba bokontinue koloba eza mpona mboka na bino bato baza kokufa wana baza nanu batabundi ya kongo apa bato baza bacongolais kuna eza na baekolo nyonso baswahili bazali baluba bazali bandande bazali baekolo nyonso ezali bazo kokufa botala nanu wana bandeko na bino bazo kokufa epuis soki omona bandeko mosusu bazo kokufa na Kasai kaka ye Kanambe azo koboma bakongolais partout no bakongolais Kasai eza mpe na pasi bamai ezalaka te bakure ezalaka te bato bazosouffrir basalaire bafonctionnaire elekaka te il s'en fout de ça bozalaka na poso na pasi po soki oza na pasi baya kocorrompre yo okondima nyonso bakorrompre ondimi yango bafika na pasi ndenge wana en tout cas bandeko na ngai partout bozali bocontinue mobilisation merci na bino ndeko Odombo ndeko nani Boketu premier bandeko nyonso babe basombo bandeko ya Londres ya Canada États-Unis ya Allemagne ya bandeko ya Belgique namoni ndenge bosali bakasete bato tu bazongisi matondo bokontinue eza bitumba ya mboka eloko na koloba kaka yango oyo biso tu awa na diaspora toza na posa mutu oyo aza na posa alongola kaka Kabila mutu oyo aposa alongola kaka Kabila azala kizengi azala nani me oyo aza na bonzambe aza na pouvoir ya bonzambe ya bokoko na biso akobengana ye to soutenir ye bino boza na kati ya Congo na babiro bafonctionnaire basoda pai bozali botala mitema na bino soda oyo akokufa mpona Congo oyo akoboma Kabila tokotya ye martyr en vie bino bagarde corps na ye bozo koyoka ngai bozo konio bandeko na bakufa na bakongo bakufa na Kasai bakufa kuna na Beni bakufa na Kivu pourquoi bozo kondima bose sacrifier bima yo moko cavalier seul sacrifier beta ye masasi moma ye aza Rwandais ndenge azala mokolo kolemba yo mpe ya koboma yo azo komwesa bandeko no pasi yo mpe kozolia mokumi ndeko na yo oza bandeko partout tosala tu basoda partout bafonctionnaire botelema nsima ne mwanda nsemi botelema na nsima na ye baetudia nyonso ya UNIKIN ISP IPAISIPA partout bozali bato ya bana ya mushetu bino nyonso botelema boyoki message botelema mboka ezokokende botelema mboka ezokokende balingi bakomisa so esclave tokoma lokola mayanzi tokoma lokola basili bafina biso baboma biso bosala botelema totelema tomobilize peuple tobanga te
tobanga te toza na occupation problème ya Congo ezali occupation ezali ba 5 wana te ekomemela biso na rien bazo korule bato nyonso korule bino na potopoto mpona baintere ya bato batindaka bango bazo korule bino na potopoto 5 wana eloko moko te bosala tout eza possible mpona mboka na biso matondo partout congolais ozali to soutenir ne mwana nsemi to soutenir nkaka to soutenir ye na makanisi na biso parce que makanisi eza mbila eza losambo mapense na yo kaka eza priere balobi maniongo melutila ndoki nionganga lumbuka lumbu zala na regre ya Congo nzamba koyoka kolela na yo ayoka mawa na yo bakoko na so koyoka bakosala quelque chose totiaki motema le 19 décembre eleki biso kaka boye eleki biso boye okazio yango oyo ne mwana nsemi bula beta bango dongo fiakula bango boma bango ne mwana nsemi senga bapouvoir bakaka na bakoko na biso basala quelque chose ozomona message ya suka lenga senga na nkaka kisali tufale ya ngolo kwa kumputu diaspora ya mvimba ngeti kulomba ulemvu kila bana baku bankaka kwa kumputu zebinge musi basala mwa kivungusi et surtout lemvu kila mbuta na bilu kombo kisalu kya ngolo keti sala kwa kumputu mbuta na bilu kombo kisalu kya ngolo lukala dia kintwadi mbuta na bilu kombo sitakwenda kuntwala matondo. Ok, matondo mingi na yombuta na ndengo siri koyanula na mba question na ngai pe bana ya Congo bazali kolanda yo bango moko bakoyoka nyoso to lobi po ezali kambo ya mabele fo biso nyoso vraiment to za elongo po to bengana ba paya o bazana kati na mabele na biso vraiment to monani mbala ya sima ingeta au revoir. Ok, bandeko bino moko bouti kolanda ndeko na biso mbuta na biso ndenge asili koluba a expliquer nyonso o ezali koleka sur place et pa ne mona semi alobi nyonso o ezali koleka kuna kasi pona ngai ngala kobakisa boue peuple congolais IDPS na 2011 mutu nyonso asutenaka yango malgré ba résistant mususu balingaki kokende baboyaka ba élection kasi tolobaka kaka ke totala soki eloko nini ya ekoleka mutu nyonso na diaspora abengaki famille na ye na kati ya Congo to soutenir mwana ya mboka mutu nyonso akokende na ba élection kopona mopaya te pona mwana ya mboka bino nyonso bomonaki yango ke Papa Tshisekedi aganyaki ba élection na Kabila nde mutu atrikaki ba résultat wana biso nyonso to soutenaki pourquoi parce que to boyaki Kabila mwana wana to pe bapaya ba continuer kovanda na kati ya mboka na biso lelo oyo biso tovandi na libanda aba résistant tolobaka tango nyonso Kabila aza Rwandais esengeli na ye akende pe tango tosalaka ba discours na biso wana eza na bato oyo ba contradisaka biso tango nyonso ke boya sur terrain babundaka musika te melelo oyo ne mwanda nsemi abimi sur terrain kaka memi bato oyo bandaye kobenga biso sur terrain bakomi kofinga ye mutu ya liboma bakomi kofinga ye aza na problème ya mutu bokomi kofinga ye memi nzoto na ye salite bokomi kofinga ye n'importe quoi mais peuple nini oyo bino bozali peuple congolais oza peuple ya lolenge nini o juste olingi libération ou bolingi ovanda na boumbu oyo zali na yango tomonaki Lumumba tango baza kokanga ye espoir ya Lumumba tango apesaki discours na ye ezalaki ete peuple akotelema tango akomona réaction oyo bazali kosala makambo bazali kosala ngai mais Lumumba na ndenge bamemaki ye na ndenge bakendaki koboma ye na ndenge balimwisa ye ata mokolo moko te peuple congolais atelemaki alobela likambo ya Lumumba
Lumumba tokomi kotanga kombo na ye kaka sikoyo après Mobutu. Yango Lumumba komi kotanga mamingi. Mais avant, mutu moko atanga ki kombo ya Lumumba zalaki te. Peuple nini oyo ba leader baza ko bima. Mais boza ko négliger bango. To moni même Laurent Désiré Kabila aye. Ba bomi Laurent Désiré Kabila bomola ki makende ba bomi ye. Mais peuple avandi na ye nie. Bache soki couvre-feu. Peuple avandi na ye pe nie. Ti ba ko zola biso mwana ndeke. Bache li biso lelo peuple congolais a komi kondima ko travailler na Kabila lelo oyo. Mingi bazo benga Kabila président. Mingi bazo préféré ba travailler na bango na Kabila. Mais sikoyo quand est-ce que bokozwa leader ya solo même Nzambe? Quand est-ce que akotinde la biso leader ya solo soki biso moko tozali ko négliger batu oyo bazo bimela biso bazo yela biso? Total ateke non mwana semi azali soki aza Mukongo. Oh aza xénophobe. Azo linga ba ekolo mususu na kati ya ba Kongo te. Non. Eza bongo te. Ye moka wuti koloba awa alobi yango très bien. Banda ba discours na epo na eko remarquer que mwana semi azali mutu moko alobaka na ye vérité ezo bima kaka makamune nyonso alobaka vérité. Mais eza na batu misusu mingi kutu baza ba tribaliste ba pire. Mais balobaka te. Mais okomona kaka ba action na bango eza ya ba tribaliste. Ozomona totika ki tribalisme. Totika ki tribalisme. Totika totala yete non. Oyo wana za Mukongo ngala ko soutenir yete. Non. Surtout na robeta CT na ba depte ya IDPS. Mingi bango nde mutu bazo finga nde mwana semi. Eloko wana tolingi yango te. Lelo ona Kasai bazo boma. Na Kivu bamanda ko boma. Biso tout soutena Kivu. Biso tout lo makamba Kivu. Toyebaka kutu makambo wana te ko no tribalisme. Bato tozo défendre ba bande ko na biso te. Non. Ba ide wana to komo zongo siko ebokomi na tiko tia biso yango na makasi. To koma lokola bino. On n'est pas comme ça. Toza wana po tout défendre tout Congolais bolimbisi oyo Kabila aza ko boma na kati ya mabele na biso. Na ko beta lisusu c'était pas ba pasteur. Ba pasteur mingi bazo lingane mwana semite. Pourquoi? Parce que azali selo bango aza mutu moko ya mabe pona landaki pasteur moko ya Londres makambo lobaki vraiment esala yenga souci esala kinga pasi na nenga lobaki contre ne mwana semi. Yango nazo loba peuple nini oyo bozali pe bozozela nani yango a ko libérer bino bobeta ka lisolo ya ba libération boza kozela nani a libérer bino. Honoré Ngwanda ye bolobi non. Mwana semi aye bolobi non. Lobi muntu mususa koloba bokoloba non. Au juste position na bino zali nini? Bolingi bo vanda na boumbu to bolingi bo bima na boumbu o bozali na yango. Voilà. Bisika na suki yango wana. Choix eza epa na bino wa kolinga vana na boumbu. Vanda na yo. So polingi obima pesa maboko na epa na ngai ngala ko pesa o yanga to ko simbana to ko libérer mboka na biso. Matondo mingi. Au revoir. Mbote na Black Mombele Goliath. Ezala kinga ibongo pati la belle ya masolo esika. Ciao. Thank you.
bundela mboka na yo. Tokoki kokanga misu te, tokoki kokanga matoi na biso te, tokoki kokanga maboko na biso te. Totalaka bitumba oyo babomi biso mingi. Babomi biso mingi. Tozo continue kolela. Tozo continue kolela. Siko ekomi tango ya koloba non. Non. Non ekoki. Ekoki. Tokoki ko continue kotalaka te. Congolais nyonso za liloba ya koloba. Vraiment babomi biso mingi na kati ya mboka Congo. Tozali kotala, toza kosala eloko moko te. Oni azali wana avandi pembeni. Aza kotala ndenge baza ko massacre. Oyo mboka nini oyo tokomi nango. Na kati ya Congo na biso eza pasi. Kala tomonaki makambo oyo te toza komona lelo na miso na biso ekomi somo. Ekomi pasi komona bamama baza koviole, babebe baza kokufa. Oh Nzambe, ozali wapi yaka na sekuru na biso toza kopelela yo tongo midi pokwa. Congolais ye bavala ye mabele na yo. Congolais ye bavala ye mabele na yo. Po mingi na biso to preferaka miziki, toza ko prefere basanga, toza ko prefere polémique. Biloko wana misato yango nde ezali kokanga biso toyeba situation za koleka mboka na biso. Soki totiki yango Congolais tokofungola miso tokomona musika vraiment ezali pasi. Congolais telema bundela mboka na yo ko. Congolais telema bundela mboka na yo. Tomoni ya mboka mingi oyo esi ekenda na miso na biso lelo bakoma kolela. Bakoma banomade, bakoma kolala libanda, bakoma kobundela mo place ya moke batikela bango. Congolais yo mboka ya monene ozali nango vrema oyo etoni bomengo oza kotika yango ekende. Telema bundela mboka na yo koko. Telema bundela mboka na yo koko Congolais. Telema bundela mboka na yo. Kotika te mopaya oyo aza mwana ya ndeke oyo ayaki na baboti na kati ya mboka na yo. Azwa mboka na yo, atelemela yo mwana mboka, adikte yo nyonso tu oyo kosala. Telema bundela mboka na yo Congolais. Toloba non ekoki. Tobundela mboka na biso tina suka. Ya solo vama elunga ezali. Bolingo tolakisa bolingo te na bandeko oyo babato oyo baza koboma biso. Tolakisa bolingo ata mokolo moko te na bato oyo baza koboma biso. Fungola misu na yo bisika ozali Congolais. Fungola misu na yo bisika ozali Congolais. Simba eloko nyonso oyo ezali possibilité ya kosimba po tobenga na monguna na kati ya mboka na biso. Naza kobenga ba jeune, ba mama, ba papa. Totelema tobundela Congo ingeta.